Bonsoir Bandeko. Naëli Bosso Nabino pour toyebi situation nini oza kotambola na mboka actuellement par rapport ya o etali approvisionnement pe kokabola o babengi carburant babengi na lingala pétrolo na ba station na biso. Ya liboso na koloba boye. O eza ko salama eza eloko moko eza sur le plan d'abord mondial par rapport ya approvisionnement. D'où tokomona na ba pays ya mindele bamboka oyo baza un peu plus développé que biso actuellement bazokuta na même mikakatano. Mais le gouvernement Nabino, où est conduit par l'excellence M. le Premier ministre Sama Lukonde, le gouvernement Nabino est tiré de la pongité. Nous avons prévu pour que tout soit comme une situation à Boété. Mais nous avons à l'impossible, nul n'est tenu. Nous prévoyons qu'il fallait y avoir servir Bisso à travers la société commerciale, la société Misusu. Bateau nous prévoyons que la dernière minute est glissé. C'est que bateau Faya Congo est du moins retard pour peut-être mambo technique ou autre chose. Mais malgré ça, tu vois que Kokoso Liboso na o babengi kérosène, o babenga jet A1. Na Kokoso o tu vois que gouvernement a sili kozwa solution produit ekomaki depuis samedi passé ekomaki na mwanda ba tindika ki ngoti na ango po kwa kokoma Kinshasa esenga eya na ba pipeline nana ekozwa 3 4 5 jours maximum. Yango OEC Salami produit na nzela si pas lobby na mikolozo ya lobby kuna pona kérosène pona jet pona ba avion pona pepo problème kozala susute toza na ba bateau o toza ikozela pona essence na ba bateau toza ikozela moko ezwaki mo retard na ndenge ezwaki retard oyo koya eza prévu ekoma le 14 septembre. Mais le temps est comme le 14 septembre. Le temps est bima, batindika peu comme na Kinshasa et que pesa biso mois retard muke. Ndenge lokola ministère hydrocarbures eza na tutelle na ngai, to vanda ki ngai na ba expert na ngai, na bandeko ya CEP, na bandeko ya logistique nyonso po na koyeba ndenge ya retrouver solution. Solution malamu o to monaki po na kokoka ko éviter kokoso oyo eza o to bengi to ça la rationalisation to bandenge ya ko diminuer quantité servie. Parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko to salelaka 1100 mètres cubes pour na consommation de carburant mazout nyonso wana. To calcula que soki to continue na stock o to za nango ko pesaka 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14 et à jour na biso ya suka. Et au sala que le 14 après le 14 to roza sou swata na litanga moko te ya carburant. Ndeto lobaki to zwa to divisango. Ndeto komi ko pesa 620 mètres cubes par jour. Donc, on a insisté exactement que le carburant est mais tu rationaliser, tu quitter si n'engue à servir. Mais batu, bandeko par manque d'information, na ba o ba nik ba ndu ba tuna erreur, ba spéculation que produits ali. Bisonde to décider to quitter ça fréquence à servir. La fréquence wana o ba benga ka patriotisme faut ça na kati na biso. O to zomo na bamboka libanda. Na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur à économie ya moto. Carburant soit que zate biloko kolia ko se déplacer te pour comme na Kinshasa. Carburant soit que zate moto okende musala te. D'où patriotisme sengi que na oyo tozo mettre en place que chacun d'entre biso oyo azaka na habitué à 50 litres a komi ko à 20 litres to 25 litres pour eko kokokaye asa ba déplacement ne peut attiquer la baninga o bazana simaba ko ape kocha ndeto rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total Engine Kobil ne nazo belela bango lisusu to lobaki pona ba Jeep nyonso ba ko chati na 30 litres. Pour na mituka nyonso mikie o to bengi ba ketch na mituka misusu ba kosuka na 20 litres. Ezo permettre to rationaliser pour mutu azanga te. Vo meto zo ndambu le temps ba bateau o ezo koma et permettre situation zonga ndenge banda kozala. Yango nango na profiter na bele les sous ba gestionnaire ya ba station service. Il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu nzela koti tozo mona mutu aki à se servir mais azangi ndenga ko bima station. Et créer sous son embouteillage et créer sous son problème. Alors que Moutoussoka Koti a 20 litres, toi 30 litres, osa 30 osa babenga 207, osa 30 litres au bimi au ticket de quoi nasima aye à Koti. Et puis toza obele la sous to ebi que batu bazana ba groupe électrogène na bandako. Bazana besoin à kena soma carburant pour être na groupe. Mais Moutou moko so asombi il y a 25 litres et ko couvrir consommation journalière na c'est suffisant. Moutou moko akoya na 10 bidons te pour ton disappoint que no bombe pas na alors que tu as vu que tu as une période où il faut que surtout se serrer la coude.
D'où le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis le ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des mesures sous sa mine koleka. Parmi les mesures, on a pour alléger le transport. Les lots de transport n'engagent tambola na Kinshasa à alignaka 160 bus. Dans la mesure où les lots de transport a commis à 260 bus à partir à lobby. Donc il y a 100 bus en plus au Baksama na ville à Kinshasa pour alléger na effacer le transport. Lobby, toza na réunion makasi na ba technicien à transport, na ministre à transport, après toza na réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État, pour na ko bakisa ba mesure, pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport il y a période où toza ko traverser. Nazobe tel chose c'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau au tozo zela foi comme le 14 où ils a déjà sûr à 100% comme les lots na ordre premier ministre, ministère de finance, ministère de l'économie. Et où tu sais qu'on débloque mbongo pour na rokoka cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques. Oyo so kinzamba sungi et comme dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale. Batu baebi na o baebi te baebake l'État congolais na litre moko abakisaka près de 1700 francs congolais tant mutation mara litre na pompe essence. Et ça ba mesure au mokonzambo ka chef de l'État a lobby pour na social congolais pour transport et bouger te ndeto continuer ko appliquer ngo. Peut tout ça ko continuer ko appliquer ngo mais toujours travail to ba ndenge ni to ko gérer ngo. Nazo beta lisu c'était carburant ezali mais loko la quantité za mukie pour le temps ba bato koma to diminuer. Il faut to adapter mode na biso ko sala na ndenge to salaka na mesana ko cha 50 litres na cha 20 litres na mesana ko cha 80 litres na cha 30 litres de façon que biso nyonso to ko circuler ti produit koma et puis nyonso e ko continuer abeti sous marteau o na babengi pour na ordre et puis naza ko rassurer population qui na mikolezo ya likambo ekotikala na sima na biso. Merci beaucoup.